Africa 21 TV, un nouveau monde. Solo, il y a mon place in Zambazali. C'est comme tu as signé un Sata Olinga Bola. Et c'est depuis quand l'église Kimbangi s'est plantée dans le Congo? Depuis 1959, au-delà d'une reconnaissance officielle. Et bah Congolais kaka na munoko kaka Kimbangu, yena bima abundela bosomi ya Congo Kimbangu. Voir même écoute ne bat musu baza brandi na place Simon Kimbangu. Depuis 1921, bah éviter que Mouto nini a télémelaki Mindele. C'est bon que Borokende, tu la libre na mboka na biso muto moindo oza libre. Est-ce que Congolais a valeur, a reconnaître ata balobi ke Kimbangu na prophète? Est-ce que pesa ke valeur ya ki prophète na Israël écoute kala tango Jésus a lobi menga leki Abraham na leki Moïse batelemi la bite yo ngani. Yo ngo ba yo kana Moïse, yo kana Abraham ba kokoko lo biso kala. Ba pesa. Abraham ba Moïse valeur. Est-ce que na Congo tu peux la valeur na papa Simon Kimbangu ata ko to bio za prophète monene? Le 6 avril jour ko ka oya botama to na mboko na fu ici dawa Desmond Tutu tala Desmond Tutu nenga zali ne va valoriser que na Afrique du Sud dawa ne va valoriser Desmond Tutu na Afrique du Sud dawa. Desmond Tutu asala nini ba mera que Desmond Tutu asala na mboka oyo soit disant sur le plan spirituel, mais jusqu'au soir le réveil spirituel de Papa Simon Kimbangu en 1921. On doit tenir à l'objet de Mindele, puis un miracle na Congo valeur wana to ozwa moto. Date pas mal le 12 septembre, le 12 septembre jour anniversaire na ye. Congolais toujours en ndenge nini. Ba papa misato. Ba bundi pour na mboka Congo. Papa qui Kisolokele, papa Diangenda, ba représenter Congo na table ronde. Papa Diangenda bimisa mbongo na ye apesi pour notre indépendance na mettre pas mettre coquet. Est-ce que tout de comment les 30 juin on a kanisa kutu bato basala ke pour Congola soit bon sauver za bato na libale au moins bato musunde baza brandi au moins na musu mutayene ga lelo akomi héros national valeur wana SPP sango na Kimbangisme le 6 avril to Papa Simon Kimbangu bandi musana date wana izala date yebsanga date ni férié au gouvernement azwa maki na Kimbangisme jour Papa Simon Kimbangu bota maki a fait comme férié jour le 6 avril valeur à l'ikambona ezate bapesa yango te na mboka Congo. Valeur à l'ikambona bapesa yango te batata ba mama, c'est-à-dire ceux qui tolande bien mboka na biso bapesa vraiment valeur na likambo ya tata Simon Kimbangu te selon ba analyse spirituelle na biso. Mboka na biso peuple congolais apesa valeur na likambo ya tata Simon Kimbangu te selon ba analyse spirituelle na biso. Pourquoi tu as dit parce que tu as dit que chaque fois bakonzi ya lingomba baye bakambaka église Kimbangiste banda na papa Diangenda apesa ki bakonzi na biso ba directive apesa ki meme banganga nzambe misusu ba directive ndenge ni tokoki kosala po ete tozwa bosomi. Et soki olandi na maloba ya papa Diangenda alobaki yango presque nyonso toza nango mais ezoza na biso ka eloko moko. Et puis soki olandi très profond alobi boye eloko wana moko oyo ezozanga biso po ete tokoma neti États-Unis plus que même États-Unis po tokoma neti ba pays d'Europe et plus que même ba pays d'Europe eloko moko kaka moto ezozanga biso. Mais ce qu'on a dit papa Diangenda accueille encore plus loin à lobby. Et là pour eux ça kozanga bino. Tout ça comme on a battu baza kozwa ba avion baza ko kende akea wazongi baza ko kende koluka kaka eloko wana moko oza kozanga po ete lelo Congo et comme lokola ba grande puissance. Mais mutu oza na eloko wana alobi eza Kimbangiste. Et alobi très bien alobi Kimbangiste ofandi na ye asimbi eloko wana boy alo baza koleka ye 100 mètres. Baza koleka ye 100 mètres. Mais mutu asimbi eloko ya muke oyo ezozanga biso. Balobi ezali ba Kimbangiste.
mais soki otali na maloba ya ye Papa Diangenda, Papa Diangenda ye sukoloba boye ata tosali ndenge nini po ete tozwa solution ya baproblème oyo tozali na yango na Congo tokoka te. Ata tosali ndenge nini tokoka te, c'est-à-dire en soi Papa Diangenda a défia ba intellectuel ya mboka na biso. Papa Diangenda a défia ba homme politique, a défia même ba kambi ya ba mangomba ya mboka na biso. Et raison pour laquelle okomona yango ete ti lelo oyo tozozwa ka solution te na mboka na biso. Apesi pe biso passage. Alors le passage ezali moko, il faut tosenga pardon. Epai ya tata Nzambe, tosenga pardon epai ya tata Simon Kimbangu. Pona yo papa tonton. Maloba wana ya papa Simon Kimbangu, ya Papa Diangenda. Parce que tant tozoloba papa Simon Kimbangu, Papa Diangenda, Papa Simon Kimbangu ya 1921, Papa Simon Kimbangu kiangani bazali kaka mutu moko. Pona yo défi wana ya komona ete mutu, donc mutu a défié une nation, a défié ba intellectuel, a défié ba homme politique, a ebisi bango bokozwa eloko te na oyo nyonso boza kosala soki bosengi pardon te. Pona yo omoni makaloba wana ndenge ni esa maloba mutu ya ndenge papa eska kalbi tozana okei mingi totonisa mina lolendo na tango kuta pasi oto kemba congolais to ko solution te a reconnaître Kimbangu kaka te bo soki ezali ki Congo ezali mbuka bien totonisa mina bomengo. Toi tu pensais que comme papa Simon Kimbangu ekoyeba na mukili Nzambende asalaka asali likambo ezala boye po congolais ayeba titango okoma na suka ayeba ke non pasi oyo tozana ngo ndenge papa na biso mona na l'émission le bara le Congo est malade kisi nango eza Kimbangu. Papa na biso bakisi aloba papa César aloba abi kisi ebikisa mutu eza bololo so si ba malaki so ba malaki ba kinini wana me oza obligé omela yango kaka posa nini obika. Donc tant que le Congo est malade kisi nango c'est Kimbangu. Celui qui te reconnaît Kimbangu, ton papa Diangenda tia défier l'intellectuel. Aïe que l'intellectuel ce sont des orgueilleux. À mon avis, biso ne tocha pour Congo et Téléma. Mais Congo bien zaï est très là pour télémater avec les intellectuels. À défier bango. Alors, faut bazonga, que non, pour Congo oyo et Téléma. Ils ont maillé la bangote. Mais ils ont reconnaissance ya papa Simon Kimbangu, bacha papa Simon Kimbangu na place na ye ne Nzambe tango na osali afungola mutema abizala lo munga muki elo munga ya muki kaka tant que reconnaissance ya envers papa Simon Kimbangu et peuple congolais, gouvernement congolais a comme un état au marque comme reconnaître papa Simon Kimbangu classe mututo abiki non lelo eza jour férié lo munga papa Simon Kimbangu abota maki na mitwa bana et comme kota Nzambe osali aokita mutema et puis au moni ke no Congo et comme maman na place na ngo ndenge Nzambe alingela yango. Donc papa Diangenda a défié l'intellectuel et jusqu'aujourd'hui otanga o nani ministre ndenge nini rien Congo ezaka na pasi ti lelo mutu moko te o akoyaki alobaki ngane na obongisa Congo hazali kaka te toujours continuer toujours kolela ole peto lukati Kimbangu ce qu'ils ndenge nini eloko te ne pas ndenge mo na loba moto moindo zéro to tangi ba savant bazali meto ko sala eloko moko te. Donc papa a défié ki ba Kongola yebaki ki eloko moko e ko sala mate ti ba ozonga na makola kwa Simon Kimbangu. Merci beaucoup. Eloko moko e ko sala mate ti to ko songa na makolo ya tata Simon Kimbangu. Peuple congolais, peuple africain et bakimbangiste nyonso bisika bozwami tokomi kokende koshite na émission na biso ndenge papa na biso auti koloba eloko moko ekosalema te na mboka na biso soki tozongi na makolo ya papa Simon Kimbangu te. Eloko wana na fandi na komi soko kanisa
état que un analyste spirituel biso tozongaka kaka na maloba ya bapapa tozongaka kaka na maloba ya bapapa eloko moko ekoki kosalema te tant que tozongi na makolo ya tata Simon Kimbangu te. Papa Diangenda alobi na biso tokozala ba arbitre. Donc makambo nyonso eza koleka na mboka elakisi te ete le kimbangiste ba intellectuel bazali te. Elakisi te ete ba kimbangiste ya ba intellectuel bazali te. Oyo bakoki mpe kosala makambo na kati na ba gouvernement wana. Oyo bakoki mpe kosala makambo na kati na ba parti politique to na bisika donc ba instance ya minene. Elakisi te ete ba kimbangiste ya ba intellectuel bazali te. Elakisi te ete ba kimbangiste ba révolutionnaire oyo bakoki ko revendiquer ba droit na bango pe etake baye ba déclaraka indépendance ya mboka na biso etake baye bapesaka ba caution ya indépendance po ete tozwa indépendance na mboka na biso ezali te ete ba kimbangiste ya ba révolutionnaire bazali te. Ezali te ete ba kimbangiste pe oyo bakoki ko déclarer ba vérité des urnes bazali te po ete ba déclarer première élection ya mboka na biso oyo papa Kisolokele aganyaka apesa yango epai ya Kasavubu. Ba kimbangiste oyo bakoki pe ko déclarer ba vérité des urnes bazali. Ba kimbangiste oyo pe bakoki ko déclarer ba droit na bango bazali. Mais soki bakosalaka yango te parce que ba kimbangiste bazali discipliné, bazolanda principe, bazolanda pe nzela oyo ba papa batrasaki po ete to récupérer mutu nyonso. Posa na biso ezali te ete tozala na ba opposition, tozala na ba majorité, tozala na banani. Posa na biso ezali ndenge wana te. Na majorité na opposition bazali bana ya Kimbangu. Na ba nyonso bazali na loposo moindo, ozala na États-Unis, ozala na France, ozala wapi, liti ya papa Simon Kimbangu ezali ete yo na ngai esika ozali tozwa bosomi ya libela oyo ekosala ete biso ba africain, biso ba noir tozala ba responsable. Na yo mutu ozali na mangomba mosusu oyo ozali ko continuer ko ignorer likambo ya tata Simon Kimbangu. Yeba yango ete bitumba ya papa Simon Kimbangu ezali kaka moko po ete esika ozali papa Simon Kimbangu akangola yo po ete ozonga mutu na ba responsabilité na yo na ba besoin na yo. Biso nyonso bisika tozali toyeba yango ete liti ya papa Simon Kimbangu ezali po a libérer biso nyonso. Na yango ezosenga conscience ya yo na ngai esika tozali nini oyo koki ko apporter comme contribution na yo pona liti oyo ezwa succès po ete moto moindo asepela. Voilà tokomi kokende presque koshite na émission na biso nini oyo oki kobakisa te ezali kamo boye na mona na Facebook aza amina na aza pasteur ya groupe de réveil aza pasteur tokolani na Congo ngomso na moni atie photo ya papa Simon Kimbangu na Facebook abetaki lobelo mo touché ngai abi ndeka benga ngai prophète na biso yeyo même titre ka Brian Moïse alobi soki azalaki tango ya rédaction ya Bible nde kombo ya papa Simon Kimbangu nde za na kati ya Bible. Un pasteur ami na benga ko dinga bi mais nzela o continuer na ngo boy il a déjà vu nzela o ça déjà moins mo boy si baninga na ba passer église de réveil parce que bimisi lo mo ya mutuya elo ezanga la biso ba congolais yangwana la congolais elo ebuma biso eza ingratitude et pas papa Simon Kimbangu yangwana nde mboka na biso eloko ezo na Congo yangwana ingratitude na yuti na niveau ya likolo et niveau ya bakondi. Pourquoi bakondi? Bakondi ils s'en foutent. Ils s'en foutent bateka mitema na bango pa ya Satan. Ba oningate bolamu oyo ya ba Congolais ba bike bolamu wana eza wapi? Eza ke lelo soto reconnaître église oyo comme église d'état. Lelo bolamu ya ba Congolais malamako.
mais tellement baza bato baza manipulé par la franc-maçonnerie par makamwa ndenge na ndenge akoninga eloko wana te. Congolais lelo po yeba yango ke mboka na biso lelo po ebonga ezara eloko moko to banaliser ko reconnaître pas Simon Kimbangu to reconnaître des grand prophète gouvernement bandi église d'état kimbangiste. Le 6 avril, journée fériée, le 12 septembre, le 12 septembre férié pour Papa Simon Kimbangu à Botamaki. Le 6 avril férié pour jour Papa Simon Kimbangu à Bandé Moussa Nae. Voilà, au moment où on a dit non, nous avons si place à Zali, mon lit, mon place à Zali, comment comprendre la vie qui est bonne, comment masco, l'étape yango. Voilà, au moment où Congolais a comment on s'est retrouvé dans la place Nae. Mais bat continue au bateau diriger bisouné dans le ben bandé. Est-ce que Bazon n'aurait pas en Zambé? N'est-ce pas que roi David a pas à l'aise dans la responsabilité n'a pas kondi. Avant de toujours se confier pas à Tata Nzambé. Est-ce que va kondi na biso? Bah se confierait pas à Nzambé pour que biso population tous en akimia. Point d'interrogation. Voilà ba kondi na biso wana zali message na bino. Est-ce que ba kondi na biso ba se confiaka et pas à Tata Nzambé pour être mboka na biso ezwa kimia? Wana ezali motuna oyo ndeko na biso papa tonton janga kwa uti kotuna bino mais ngai pe etake analyste spirituel na okiko loba boye problème ya makasi soki mboka na biso ezali ko évoluer te soki mboka na biso ezali ko zwa pana yango te pona développement ezali faute ya bakonzi na biso. Et eloko nini oyo bakonzi na biso basali po ete mboka na biso ezwa marche ezwa c'est-à-dire ezwa démarrage na yango te na point ya développement ezali eloko moko kaka manque ya reconnaissance ya personne ya Papa Simon Kimbangu et manque ya reconnaissance ya œuvre ya Papa Simon Kimbangu et na ba réflexion na biso tosi tofanda tofandi totali likolo tolobi l'église kimbangiste jour oyo l'état na biso ekozwaka église kimbangiste état comme propriété privée à l'état, c'est-à-dire réunion nyonso oyo bakonzi na biso ya mboka bakosala bamati na nkamba, ba décision nyonso oyo bakonzi na biso ya mboka avant bazwa yango bamati na nkamba. Et makambu nyonso oyo etali l'état na biso avant bazwela yango décision bake ko consulter ba doyen to bake ko consulter Papa Simon Kimbangu kiamani à partir ya jour wana nde mboka na biso ekoke na démarrage parce que soki otali makambu ebele oyo ebimaka epai ya Papa Simon Kimbangu c'est comme si aza mutu oyo azali na eloko oyo bozoluka mais moye amibimisa epa na bino ke eloko oyo bozoluka yango oyo eza te, c'est-à-dire apesi bino devoir bino moko bosala ba recherche bino moko bosala ba devoir ya koloka, c'est-à-dire ya komikitisa kokende komitika epa na ye ya koloba ke non eloko oyo biso toza koluka tomoni ete eza awa e yo mutu oza na eloko wana e toye komitika epa na yo opesa biso eloko wana osunga biso na eloko wana. Je crois que à partir ya ce moment là mboka na biso tokokoma na niveau oyo Papa Simon Kimbangu na 1921 alobaki likambo ya maturité spirituelle. Parce que si tu otali bien Papa Simon Kimbangu kiangani alobi yango ete il faut toluka elongi ya Nzambe, c'est-à-dire ba problème nyonso oyo tozomona na mboka na biso, ba problème nyonso oyo ezoleka na kati ya Congo bitumba makambo nyonso préciser personnel lobi na tango akala pe crise ezalaka na tango ba Abraham atango Abraham crise ezalaka ba sa nini ba mipesa ki na Nzambe tango ba mipesa na Nzambe nde bazwi solution. Donc papa pesi piste de solution
bien attends la crise ezalaka na tango babraya crise ezalaka nde mpe crise eza lelo solution eza nini tomipesa na nzambe toyeba valeur ya mboka na biso RDC po tozwa solution po bacrise oyo toza nango esila. Voilà, crise ezali na mboka na biso, solution ezali moko toluka elongi ya nzambe topesa valeur na toyeba ba valeur ya bonzambe oyo ezali na kati na mboka na biso po ete crise oyo tozali na yango ekoka kosila. Batata ba mama tozalaki na émission oyo tolobaki bolanda biso très attentivement. Je crois que tokomi ko chiter na kati na émission na biso na yebite nini oyo oki koloba ya suka epa ya ba téléspectateur na biso avant ete biso pe tozwa liloba na biso ya suka topesi tout d'abord micro epa na yo oka koloba liloba na ya suka bongo biso tokosilisa. En tout cas na kosenga na peuple congolais. Na peuple congolais, émission tout ça il est là les analyses spirituelles sur les prédictions de Papa Simon Kimbangu. Mingi message na il y a le 5 septembre 2017 tango yaki na Congo. C'est pas pour rien aputa ngimbo na RTNC alobaki message wana eza diffusé na RTNC pour elanda makomo mobimba. Pour mona ke muto azana souci ya mboka Congo alobi to batela mboka wana malamu. Bakonja mboka to batela mboka wana malamu Congo toyebi eloko kita na mboka wana te. Baya misika ba Occident ba comprena que étoile moko eza na kita na mboka Congo ba merveille wana eza na mboka Congo biso mo ba kolomboka tozo continuer ko yungana to bima ba libanda par-ci par-là tozo souffrir mais ba to libanda nde ba mindele ba bi parler la mboka wana ba kondi oye ba pesa meni responsabilité ya mboka wana Papa Simon Kimbangu kianga na lobi to batela mboka wana to batela pesi ba piste de solution. Alobi nani ya kosenga bolimbisi e muta kobana likanisi wana ya bolimbisi donc bolimbisi wana c'est-à-dire elo la secrétaire même mboka wana na repentance ezaka teka na élection na to poni ngani ke to kwa ke non so poni mutu boya comme président de solution zwami prévané oh déjà to comme na 40e élection mais to congolais to souffrir kaka au ce qui 3e alternance et salamia na mboka Congo pour dire que yango te des solutions. Nzambalo luka muto ko mema mboka na repentance muto ko sengela osenga bolimbisi ndepo a asala likamune oya bongisa na kati na mboka wana ya Congo. Donc pour te comprendre que ils ont une alternance au soit des élections de mboka Congo et ko bonga te. Et mboka Congo et ko bonga ceux qui ba mititisi ba mipesi et pas nzambe ba zongi et pas nzambe ba comprendre que nzambe des solutions wana nde mboka Congo nde aussi vraiment consommer na biso nde to lukila yango nde to la butu moi. Voilà, merci. Tokomi presque na suka émission na biso batata ba mama liloba ya papa na biso ya suka alobi to comprendre yango ete problème o tozali na ngo na mboka na biso ya Congo ezali problème ya ba élection te ezali pe problème ya kopona te ete biso toponi motoboye biso toponi motoboye biso toponi motoboye problème ezali tout d'abord to mema mboka na biso na repentance c'est-à-dire bakonzi na biso oyo baleka kala oyo bazali koleka basali mabe mingi e mboka na biso ekoki ko démarrer te soki tozongi nsima te parce que ezali na bayebaya mpona kosikola biso bayebaya mpona kopesa biso ba directive bayeba memela biso lumière na kati na mboka na biso tobwaka bango tolingaka pe lisusu ko tokoyokela bango te mpona nzambe ezali lokola botutu yango tolobi tango président na biso akotaki na bokonzi son excellence Félix Tshisekedi alobaki baye nyonso batia mboka na biso na botutu toye kosengela yango bolimbisi. Oui, ezalaki likanisi ya bien mais la procédure n'était pas bonne selon les analyses spirituelles. Pourquoi tolobi la procédure n'était pas bonne? Parce que quand le processus oyo président bandaki koloba kosengela mboka pardon baye président bandaki kosengela bango ba pardon mingi bazalaki na kati ya ba hotel mingi pe bazalaki na kati ya ba bar mingi pe bazalaki koyungana ndenge peuple congolais alobaka président za ko prononcer pardon pour na yo mais yo oyo baza
kosengela yo pardon oza koyungana na kati ya ba hôtel. La procédure n'était pas bonne. C'était une bonne initiative, idée à malam, mais procédure n'était pas bonne. Raison pour laquelle tout ça comme on a été pas ça pour continuer kaka. Peuple a zone de la kaka et désordre lisusu ya total, c'est-à-dire désordre moko ya osaganate continue lisusu na ba département nyonso wana. Pourquoi? Parce que nzambe basakanaka na ete yango tolobi ete avant tosilisa nini oyo tokosenga ntango tozali kosenga bolimbisi il faut toyeba bolimbisi tozali kosenga tout d'abord ezali bolimbisi ya nini, tosalaki nini po ete tosenga bolimbisi. Mboka na biso eza kosubir makambo ya ndenge na ndenge, basouffrance ya ndenge na ndenge. Totala plus ou moins ndenge bandeko na biso badiaspora bazoloba yango lere nyonso, barésistant bazoloba yango 8 millions de morts. Nyonso wana ezali kaka peuple congolais ezali kokufa. Et soki totali bibembo ezali kokufa stratégiquement. Donc mboka na biso toza koleka na souffrance moko ya kosakana te. Mais bakonzi na biso tango baleki na kosenga bolimbisi, il faut toluka toyeba bolimbisi oyo tosengi tosalaki nini po ete tosenga bolimbisi. Wana nde esika problème ezali. Alors il faut tosala ba réflexion spirituelle. Biso etake population totuna bakonzi ya mboka na biso, mokonzi ya mboka bolimbisi osengaki pona mboka na biso. Oui, c'est bien bon, population ezali kokufa, mais bolimbisi osengaki toza na posa toyeba ezalaki bolimbisi ya nini, parce que biso tosalaki nini. Tango tokosala ba réflexion spirituelle ya koluka koyeba bolimbisi oyo esengeli na biso tosenga, toyeba cause na yango, tosalaki nini po ete tosenga bolimbisi. Et biso etaki ba analyste spirituel nde toza ko dévoiler bino secret. Ya repentance oyo mboka na biso il faut ememama na yango. C'est-à-dire bokonzi na biso, bakonzi na biso ya mboka, il faut bamema mboka na biso na repentance. Repentance oyo bakomema mboka na biso ezali di ya kwa, ezali parce que tosalaki mabe. Mabe oyo biso tosalaki ezali nini? Ezali parce que to rejetaki Tata Simon Kimbangu. Ezala na parlement na biso, ezala na ba conférence na biso tozali kosala, Papa Simon Kimbangu tobwaki ye musika selon ba réflexion spirituelle. Tobwaki pe message ya Papa Simon Kimbangu musika. Na ba etando ike tolobelaka yango te, na ba kelasi tolobelaka yango te, et na ba parlement na biso tolobelaka makambo ya Papa Simon Kimbangu te. Tala lisumu na biso yango wana. Mutu oyo ayaki, oyo asinyaki, oyo afutaki ba caution de l'indépendance po ete tozwa bosomi ezalaki Papa Diangenda. Mais na ebembe na ye tobwakelaki nzoto na ye mabanga. Nde lisumu na biso yango wana. Mboka na biso soki tozali na pasi ezali tina ya makambo mosusu te. Oyo toza koloba ezali ba réflexion spirituelle. Tozali kaka na likambo moko, rejet ya message ya Papa Simon Kimbangu et rejet ya personne ya Papa Simon Kimbangu. Et continuité ya sabotage oyo toyaki kosala pona kobwakela nzoto ya Papa Diangenda mabanga. Yango wana nde ezali botutu na biso, c'est-à-dire pasi na biso euti wana. Soki to reconnaître Papa Simon Kimbangu, soki to reconnaître message ya Papa Simon Kimbangu, nde Papa Simon Kimbangu ako tourner regard na ye vers biso. Et il faut to memama na oyo tolobi confession. Tango to reconnaître masumu na biso, tango to reconnaître mabe na biso, il faut to senga pardon. Et pardon yango to kosenga yango epai ya nani? Parce que ce sont des choses spirituelles. Tokoki kokende te dans un stade, tokoki kokende te na esika moko boye public, toye kosenga pardon. Ça ezali ko négliger basali na Nzambe. Et
et basali na nzambe oyo bapesa meli na domaine wana bazali et puis ezali musala na bango pona kosala examen ya ba processus oyo komema biso na repentance et bango nde bapesa meli mokumba wana et ba journaliste et ba oyo bakopanza kasango bango nde bakoyeba nini oyo il faut to transmettre pa ya population et tala lelo maladie ya confinement biso nyonso tofandi na bandako parce que président de la république alobi ete biso nyonso tofanda na kati na bandako oyo soki président alobi ete à partir d'aujourd'hui tozali na séance il y a 3 jours ya confession po ete tosenga bolimbisi epai ya tata Simo Kimbangu oyo ayaki pona kolibere biso oyo ayaki pona komemela biso lumière parce que to rejetaki ye banda na bakonzi na biso ya liboso kino na tango na biso message ya papa Simo Kimbangu to personne ya papa Simo Kimbangu to bwakaki yango mopanzi et na tango ena to koluka oyo azali ko représenter papa Simo Kimbangu na kati na mboka na biso oyo azali ko représenter papa Simo Kimbangu na kati na et pai na yende bakozwa sikoyo courage ya koloba ete basenga bolimbisi epai ya tata Simo Kimbangu kiangani et na sima ya wana ba directive yende akopesa bango eloko oyo eza kozanga bango yepe mutu akopesa bango wana ezali ba réflexion spirituelle na biso pamba te tozali komona yango ete mokili ezali koningana e biso tozali na kati ya distraction e batu bazali kotalela biso e biso tozali kolala e responsabilité ezali na maboko na biso e biso tozali kobeta tozali koyeba te soki responsabilité ezali na maboko na biso batata ba mama yango ezalaki lokola eloko oyo tolingaki tobetela yango sete ezali mbongo te mutu ezali kozanga po ete Congo edémarre parce que église kimbangiste ezali na mbongo e soki ezali mbongo mutu ezali kozanga botuna baye basengaka indépendance conscient de l'indépendance mbongo wana bazwaka yango wapi ezali likambo ya mbongo te parce que tata Simo Kimbangu azali na mbongo azali patron ya ba patron akoki kopesa bino n'importe quel mbongo montant oyo bozali na yango posa e ndenge apesaka bino na indépendance po ete bokoka kozwa indépendance c'est-à-dire conscient de l'indépendance ezali mbongo te oyo tata Simo Kimbangu azali kosenga ezali pe mbongo te oyo tata Simo Kimbangu azangi ezali pe batu ya mayele te oyo tata Simo Kimbangu azangi tata Simo Kimbangu azali ko préparer un monde nouveau azali déjà na baye bakosepela na bokonzi wana mais posa na ye ezali nini posa na ye ezali bino baye bokangami na masumu bino baye bokangami na misala ya mabe bokoka pe kobikisama yango azali kopesa bino chance bosenga bolimbisi po ete oyo bozali kobunda koleka va et vient kosengaka epai ya mindele kosengaka epai ya baoccidentaux kosengaka epai ya bapaya ye akopesa bino yango akokokisela bino yango voilà batata ba mama tokomi presque na fin ya émission na biso ndenge tolobaki émission ya lelo sujet nango ezalaki se bobele moko les analyses spirituelles sur des prédictions de papa Simo Kimbangu kiangani et tangu tolobi papa Simo Kimbangu kiangani ye wana kaka zali na kati ya papa Diangenda ye wana kaka zali na kati ya papa Simo Kimbangu ya 1921 yango bomoni na kati na ba intervention na biso to intervenir pe misusu na baloba misusu ya papa Diangenda to intervenir pe na baloba misusu o ezali ba prophétie ya papa Simo Kimbangu ya 1921 parce que bango nyonso bazali kaka mutu moko et nini ya suka oyo tokoki ko retenir na kati ya message na biso ya mokoma lelo nini ya suka oyo tokoki ko retenir na kati ya message na biso ya mokoma lelo ezali se bobele moko soki mboka na biso ezali ko umela na pasi ezali na tina mosusu te ezali na tina ete Nzambe atie biso mokongo
Nzambe atie biso mukongo na tina nini oyo biso tosalaki po ete Nzambe atie biso mukongo parce que toboyaki Papa Simon Kimbangu, toboakisi Papa Simon Kimbangu, toboakisi message ya Papa Simon Kimbangu et ba message oyo ba mvala misatu ba pesaki biso toboakisi yango moni papa Diangenda pesaki biso défi alobi passe na biso ekosila te soki tozongi na makolo ya papa te et tokoki pe kosala eloko moko te soki connexion spirituelle na biso na Tata Simon Kimbangu ezongi te. Voilà raison pour laquelle biso bandeko na bino na nzela ya émission ya les analyses spirituelles tolobaki tokotika la simate. Il faut toyaka tango nyoso na baitando ike po ete toya kosalela bino ba réflexion spirituelle na oyo etali maloba ya Tata Simon Kimbangu banzembo epesa makana kati na lingomba na biso pe mai mazali koleka na kati na mboka na biso tokomi presque na suka moyo asungaki biso na nzela ya kamera ezali papa na biso papa Cédric Tambwende asungaki biso na kamera et tozwamaki pe na papa na biso papa tonton Diana kwa oyo to partageaki na ye les analyses spirituelles ya mokonwa lelo et ba nyonso bakozala na posa toujours ya kolandaka émission na biso botali yango na Africa 21 TV nezali esika oyo tobongisa pona ko présenter bino ba analyse spirituelle oyo kopesa maka toujours na ngai wa bino Guy Laurent Lobela. Je crois que tokomi presque na suka mbote na ba nyonso bakolandaka biso ba commentaire na bino ba critique na bino tokozalaka na yango posa po ete tobongisa musala oyo tokosalaka oyo tobetisi libaku na kati na émission na biso bolimbisa biso oyo pe amoni ete intervention na biso esungiye na 1+ kozanga te kotia commentaire na se po ete pesa biso makasi tobongisa musala oyo tokosalaka mbala na mbala mbote na baye nyonso bakopesaka biso makasi ya kosala misala oyo baye nyonso bakobengaka biso mpona koencourager biso topesi bino nyonso mbote bisika bozwami nde tokutani na bino très prochainement na ba réflexion spirituelle mususu oyo tokobongisela bino. Bye bye. Ouais, merci papa tonton Diana quoi vraiment merci na invitation na opportunité na plateau na